Na bateau bazo mona que non journal lobi amabe ça veut dire ba yebi pourquoi bazo canifère bon. Mais pour moi je trouve que c'est normal et là on a kosenga pa ba congolais so to kotika charge dans l'église catholique té. Siko bango oyo ba misa biso lobi. Ba préparer les biso nini to ba yebisa biso nini oyo photo zela après ko sala ko bimana ko longola président Kabila pouvoir en place. Bango nde ba sacrifier les biso peuple inutilement. Kabila na lobi tika na yo okokite tika biso tozo souffrir. Bonjour à vous, Bandeko Nyoso Bomesana Kolanda Rebecca Bilendo pour Kouta la Saravadi. Je suis toujours heureuse quand je suis devant vous. Pour Naebi que Bozarawana vraiment Bozara très important pour Nabiso. Bolukaka mingi vraiment Kota la Koye ba Rebecca qu'est-ce qui se passe à Kinshasa na ba émission no bolingara déjà. Masolo Yakine na Info 16. Tozarawana pour na ko informer bino. La journée de demain ça s'annonce mal pour na batum sousou mais ça s'annonce aussi bien pour na bamsusu et déjà là to meki un peu kotambola to bikinchasa za munene à chaque fois to kendara na bakwanya so to lingara to yeba et lo nyezo le kana kwa mais actuellement toza na avenue Chibangu to epe ko lukana no peuple ya Congo peuple congolais bazaka na kwa o ba jeune surtout batata ba maman ba mekana ko pese la biso ko ebisa biso. Journal lobby congolais a eu disposition parce que marche et continuer et puis balaïque baby biso que marche aussi la tête tant que to boto limbo cannabis sauté dans maboko ya dictature ya présent na biso congolais azolo banini parce que congolais azo vivre na ba difficulté bela azo vivre na nzala azo vivre na kozanga mbongo salaire azo vivre vraiment na ba difficulté belé c'est pourquoi to na kwa oyo déjà to meka un peu ko sabande ko bazao ba meka un peu ko pese la biso position na bango nde voilà na ebité na ko sonde ko na biso Yaya bonjour. Bonjour maman. Oza congolais n'est-ce pas? Je suis congolais du sang. Na congolais ba makila ok non ya osenga ko to ya defa pete na congolais. Voilà mais quand on ko expliquer biso déjà journée à lobby eza ko s'annoncer mabe makasi. Yo disposition nini aux yeux étant que congolais. Bon, moi, étant que Congolais, nous avons ma bête parce que même dans la Constitution de cannabis, c'est prévu que non, tout Congolais est libre de réclamer droit au ACP dans le Goloba. Tout comme nous avons la mouki na Tongo, na bandi oganga non, soit le président Selo Mutaselo na ACP na ngote droit na ngai, ba mona mutali bo matin na Goloba ti na ACP. Bon, ils ont un bateau, bazo mona que non, journal lobe amabe, ça veut dire ba yebi pourquoi bazo canifère bon. Mais pour moi, je trouve que c'est normal. Et là on a reçu un papa congolais sur de côté charge dans l'église catholique parce que quand bango monde va souffrir de ménage je pense que non peuple ñoo ça doit souffrir dans ba dossier ce marche aller moi en tout cas je soutiens ça tant que congolais parce que rien ne marche et là mon côté des autres manamboka tant que lobby que journal lobby to tunio ceux qui osa comment on ndenge c'est pour dire que ebela batu déjà ba ebi ba kufaka ebele mususu abi nga obimalanga te ba mama surtout bazo saba na bango lobby ko bimate siko ceux qui bango ba bimite ceux qui obimite to rozwa mboka ngondeni to roboto la ngondeni je pense que ndenge lobby na au cas na lobby na sina lobby en coup d'an avant na bi que non to kotika charge na église te. Parce que en tant que Congolais, il faut bien surtout même à charge, on a passé dans les Congolais. Ça veut dire que nous avons dit que nous avons dit l'église catholique, nous avons dit les politiciens, ça veut dire au moins que nous avons charge de il faut y aller les mobile non, ils ont membre talinga et talimboka nangai. Il pas télé mais tant que nous avons oh wana ye au moins que membre tambola ça veut dire pour nangai je soutiens ça, mutunyo surtout fa téléma atambola pour les droits na biso. Faut réclamer et ambo cannabis stratégie ni nyoko pesa na ba congolais ba jeune lokola yo ba o ba bangaka ba tikela peut-être bana basi to moni kutu na ba marché outo le 21 le 31 mwana mwasi azotambola mais mwana mobali ya telemi na porte ndako na yazo banga. Moi je pense stratégie est simple. Les droits loi c'est prévu en déjà ça veut dire tous les libres ko bima so y peut-être va konzengo entre guillemets ba on a peut-être que non intérêt na bango pas ba bon maitali bango mais pour nanga je trouve que non marche dans pacifique tous bima pour no bouke bilo ba toté tous ya pour na ko senga donité non on réclame c'est que o ils a droit na biso batika biso to tambola de mutuo soit se sentir à l'aise abimi na ya ko tambola pe ozonga na kimia. OK, merci beaucoup. Vous avez mon côté voilà to tambola là ozwa tonton na biso ya bonjour. Bonjour. C'est vrai, jeune Kinois, jeune Congolais, aux a habité journal lobby pour na yo. Hein, ozo ka déjà marche. Ozo concevoir on est ozo ko se préparer ndenge ni. Bon, vous faites du journal lobby tokoloba. De toujours à marche, c'est bien bon qu'on marche mais pour quel but, quel objectif?
au photo marché. Objectif est à mon corps. Tous a besoin tout longola mboka na biso na oezali dictature ya président Kabila. Peuple congolais a longola la souffrance lobby a mérité salaire na ye na musala na ye ezate kasali 10 mois impayé ali a peu bien vie sociale les onga bien. C'est ça l'objectif oezo sala ke Kongola bima na balabala. Bon, c'est bien bon, mais c'est bien aussi que bah homme politique to acteur politique wana ba pour présenter biso ba pour te souhaiter na bango et ko ça que toi adhérer na makanti na bango pour to bima to no bima ka te inconsciemment to bima non siko bango oyo ba bimisa biso lobby ba préparer les biso nini to ba ebisa biso nini oyo photo zela après ko ça la ko bima na ko longola président Kabila bango to ba okota ba préparer les biso nini o bango da ba la kisi biso na ba plan de société na bango o ba aussi la biso peuple c'est aussi la question hein maman siko yo bon yo so Nathalie ngambu na yo ozo soutenir te Congolais abima bima mbangu bo yo pona yo Congolais faye banane arobima pona nini c'est ça bon pona ngai yangwana oyo lobby siko pona ba Congolais babima ke belé déjà ayeba te hier OK déjà marche bingo fona marcher kaka hein babima rara ke belé faut nous sommes dans un pays où tout ça très pauvre hein? Et puis nous avons plusieurs inconscients pour ba bongo parce que ngai na boye nazo sala mutu so sala cop nazo souffrir et puis yo tango bimi pour ya suko yiba ndeko na yo o aza passe net yo monte ko yebite objectif na yo to tango yo bimi OK ne ko pied chinois o ya ye ko investir na mboka na pesi ba ndeko no misala malgré misala neza ya ba mongo mike o bebisi so si mboka non tout se rappeler na ba pillage o sala na mboka donc tous à la plus conscient to bunda plus na vérité pe réalité wana to longola e mais na ndenge nini na pacifique tout ça pacifique ceux qui basu honnête batio babi yo ozo soutenir bato bazo bimate ozo soutenir bato peut-être bako tambola te sans objectif babi bon kombo nani Chebo Ilunga babi Chebo Ilunga yo sikoyo pesa biso poto longola président Kabila Congolais les a sepela faut Congolais salani to que une élection to que quand on voit élection surtout que on voit élection to se préparer aux conséquences mais élection na yo te muto ko organiser ngo yebe bon tout l'anda information babé élection le 23 décembre 2018 nous sommes tous dans l'année électorale tout côté tout une élection tout préparer élection tout ça là ba meeting tout préparer ba propagande ou ça là que tout longa na ba élection tout longa les pas avoir ba élection voilà déjà ça s'annonce mal soi-disant élection koki kozala et koki pe kozala te ça dépend il y a ndenge ba ko structurer ba makambo ngo siko ce que l'élection salamité que président continue 2018 et si 2019 à côté yango bon ngala osenga na ba acteur politique bati ko biso peuple comme ba jouer bati ko manipuler biso ozomona bati ko manipuler biso basala musala o tusinela gi bango po après bango ezape biso donc ba la biso vrai politique o ko sala ke biso peton to ya wana tout ça la vraie politique bango ba la biso bati ko manipuler population bati ko manipuler jeunesse ozomona pour lelo oyo même so to total là ba acteur politique oui bazaki ba opposant mais belé lo ba na kata gouvernement ba ça le côté ozomona oui bango nde ba bimisa biso na banzela il y a des acteurs ba bimisa ki biso na banzela ba bomisa batu na ba 2017 2017 lo ba na kata majorité ba tolia mon donc ceux qui ba au servir biso peuple comme Bechel oyo komantisa bango pesa bango pouvoir wana na za contre mais ceux qui ba au servir biso peuple comme utile oyo ko sala ke changement kota na mboka wa je suis pour voilà ok na marche. OK, merci beaucoup Yaya. Merci maître. Voilà, le maître. Voilà, merci beaucoup. Bonjour papa. Bonjour madame. Congolais aux alliés na éviter ceux qui positionnent lobby yo ozo se préparer ndeni pour na marche. Oui, marche ezali maintenu. Local la église catholique va maintenir marche. Bisognon ce peuple congolais pour tolingi changement. To ko adhérer na marche ngo. C'est marche ezali pour na changement ya mboka. To ko boya ngo pété, to ko sala kaka. Puisque on est pour les changements. Il y a des Congolais jusque là où bazoé baté ba objectif à marcher zanini. Azoboya ne ko marcher pas azobanga. Yo ko ebise nini mais quand on ko expliquer ko pesa la ba Congolais ba o baza wana ba o baza penda libanda mboka. Voilà, message on a ko pesa na Congolais ça que non, to banga eloko moko te. Si on est pour les changements, to banga eloko te puisque quand Congolais ozali na kobanga que non tant on a kobima na marche ba ko bomangai mais ba ko ba bomaki na récemment na Rwanda. Babomaki bango pona nini. Il fallait to bima to manifester bolingo na biso ya mboka puisque nous voulons les changements. Alors les changements ils cause que ovanda na ndako te tango ovanda na ndako eloko moko ko sala mate il faut to bima massivement pour te communauté internationale et zo biso antemo que tolingi lisusu régime ont été.
Voilà, merci beaucoup. Et Nabandeko Baza Libanda Mboka, chaque fois, ba motiva Kabiso, bobima. N'habitez ce qu'on lance, un message ni déjà pour la journée, lobby, biso, tous se préparer, toko bima la balabala, toko tambola, mais bango kuna bako salani exactement. Voilà, na ba diaspora, ou bazali, ba congolais, ou balingi changement, tous bis bango pe, que ba manifester bango pe, ba ambassade ya RDC, ils allaient partout dans le monde, ba manifester pe, ba marcher, ba commater na bisika oyo, ezotala que non ambassade na biso ezali, ba koma pe bisika wana, batika ba memo na biso pour na régime oyo tobo yango. Tobo yango vraiment. Sinon merci beaucoup. Merci madame. Voilà, un grand merci à Robert Ndambi, hein, depuis les États-Unis d'Amérique. Je crois qu'au Landarabiso, Landakanga particulièrement, et puis au Komantaka toujours. Je ne sais pas, dans quoi je vais papa Nabiso, ceux qui pendent au CP d'Aroloba. Excusez papa. Bonjour. Bonjour. En fait, c'est pour la marche de demain. N'habitez papa aux alliés congolais, au Kolobani Poner. Je n'ai aucune parole pour prononcer. Voilà, comprenez qu'il y a certaines personnes jusque-là qui comprendre vraiment pourquoi Congolais azo tambola. Bamsusu bazo bunda, bamsusu bavani na palais. N'habitez maître camionnette mbola descenda Simo Kimbangu, papa Anises. Bande konabiso baza vandali banda mboka maître Hakim Skabongo le préféré. Est-ce que vous continuez toujours kotika Congolais vivre na ignorance que ayebité au sala nini? Est-ce que tambola mboka ni évoluer toté? Voilà, on ne sait pas. N'habitez na rosa bande konabiso, papa nabiso. Voilà, les gens fuient. Papa, bonjour. Pas de réponse, c'est bizarre en tout cas. Je comprends au moins, mais je suis là pour vous et je ferai de sorte que vous allez informer pour Nengo. Sinon déjà, pour la journée d'aujourd'hui, Ndeko, bonjour. Waouh, c'est bizarre. Voilà, pour la journée, elle est déjà, ma camboza kebele, mais n'habitez pas maman na bissoir, non? En tout cas, merci beaucoup pour la journée. Elle est samedi à les 24. Samedi à les 24, ils ont prévu l'obinde bandeko na biso sur ba congolais, bino boana banda mboka bino bozana Congo à to marché. Mais le moment que pesa biso passe, déjà comme on a les lots, tout tambour na ba réunion, tout le monde a ba barrière, ba soda. Et déjà quand je venais, parce que je suis à Bandal actuellement. Tant on a commis na Chibangu, na moni mituka ya basoda na barré. Et je n'ai pas compris basoda wana vraiment ba koti kaka pour na congolais n'inga commencer lobby déjà ba étouffé ba coincé là on ne sait jamais sinon on continue qu'on soit quelques interviews à Batou et nous allons peut-être continuer après sinon to katinanawa pour tout ça la recherche papa Marcel bandeko nyoso balanda kabiso en tout cas merci beaucoup kanene msakibino tozo tambola papa bonjour. Bonjour. Marche za lobby eh bien on bien. Ouais nazo sensé pe na bien. Yo bongisi déjà nini pour na marche lobby. Mais marche lobby et l'auto déployer biso na côté na biso on a des organisations tout ça là pour la réussite. Mais lobby tout ça convaincu au marché parce que tout l'été toi quand on a pour ça conquérir pouvoir tout le pouvoir depuis 16 ans et ça 17 ans. 17 ans plutôt. Ils ont saisi na bâtiment oui, to yebi kutu to bana souci mboka te mais au moins to zaka wana to bongisi ko marcher pacifiquement et l'homme sous été. To liteka pour na départ ya pouvoir Mais oui, que c'est pas pour décourager les uns et les autres, mais c'est simplement pour nous commettre un peu que l'ukape koye baba vie na bino. Oui, déjà na Kinshasa baba mamé belé bazo peksaban na bamba bima soit disant marche déjà tracasserie wana façon policier a nyokola ka betaka a menacer quand déconner congolais ils aura déjà ma bene habité pour na bandeko déjà bazo banga tracasserie wana babi ba tambola te pour bazo banga gaz bazo banga masasi bazo banga ceci c'est là. Est-ce que tu as lité penza ceux qui te bangi? Mais au moins, l'Union se dépend de l'Essenga Makila. Tu as obligé de remonter dans la France, dans la Révolution française, et ça là dans Makila. Or, biso ba marche tout ça là, et ba marche pacifique. Ba marche tout ça là, pacifiquement, tu as déclaré liberté et puis départ à Moussou, mais pouvoir en place. Bangonde ba sacrifier les biso peuple inutilement sans pourtant qu'il y ait cause. Parce que au moins bango ba mieux censé y a protéger biso tant tout manifester. Au contraire, quand biso to manifester ba droit na biso bango mtu ba ya le devant pour na éliminer biso yango ba mama mingi ba komi na bango ko batela bana bango ba vana mais mama ata tu bombi bana biso to ko kufa kaka. Et on a le choix ya ko bima kaka ndes ba biso to bima na biso kaka parce que on a ces sang là on va lutter jusqu'à ce que tu conquérir le pouvoir.
ata ba mama ba opekisa bana bango ba opekisa Congo mobimba te, il y a une masse opé baza mobilisé attaque ba oboya les autres ba mobiliser to continuer ka poursuivre ba mama ba kanga bana te ba ya biso tout l'été. Si tu as un problème sous déjà journée elle est là samedi ceux qui te communiquent après-midi parce que jusque là tu as à peine 12h 13h ceux qui comme à 14h 15h partout au côté mon la baron poignon sur basoda déjà bakiti ba barrière partout déjà et oh et ça la biso pour la deuxième fois déjà tu éviter congolais à koloba nini pona maramunyo so ana mais kasi yango na lobby ke toi na eloko so lobate biso to se laisser ce qu'on a nyonso to utiliser ba moyen nyonso parce que biso to déclarer pacifiquement bientôt là na ebiku to internet ba okata biso parce que batindela ke biso message là to bongama na 22h ba okata biso internet yango même parler mona ke ba lingi peuple te parce que toi na bandeko na biso ba vivre na ba testo ba vivre na ba kokuma ba internet wana tangu okati internet wana mona te ke lingi peuple no to pénaliser ba baba soki moko azalaki na mbeto hôpital qui a na posa osala message na famille na ye ba memele ba kisi au moment yo kati internet au kati testo za na posa baba wana continuer à vivre tout akufa. Non seulement baba mais tu sais que batu misale belé sala à travers internet actuellement parce que ceux qui katani même ba entreprise wana ba travailler mais bango ma pe bato l'état ba travailler na perte ba raison avant ba sala la o ba kondi maté ba souffrir le quoi biso mais baza pe na mayele mo to ebité so to benga ngoni to zaki na système il y avait VPN ba comme bloquer les biso ti na VPN to ebate na pouvoir en to ke wa pito ebité to lemi on a tous les droits là de revendiquer partout. Détermination sur détermination. Vous a déterminé. Voilà, merci beaucoup. Narosa papa na biswawa. Bonjour papa. Bonjour maman. Na habité yo marche à lobby, on s'est préparé ndenge nini yo congolais oza vraiment. Bon, elo ninga na oloba, naza tana mingi ya koloba te. Mukia o ngana sepe koloba ngo toyeba na liboso te neti mutloka ngai. So ngana ngina loba bo ezate na nazo défendre Kabila te tout ça mais toute autorité vient de Dieu. Oh, biso to yebina on d'abord liboso yangwana. Mais kasi soki yo yebite te ozo kokate esengelo tika. Kabila na lobi tika. Tika na yo okokite tika. Biso to souffrir. To tambola na makolo bipa bison. Donc transport ezate. Tika na yo to zangi mbongo. Et puis makambo etali internet wana. Na niveau Vodacom na batani ba réseau Orange wana bakeba na bango muko Kabila kolongwa biso to ko buka ba bureau na bango wana nyonso tout na ba réseau na bango mabe wana bazo salela wana mais naza mingi ya koloba te yebisaka Kabila na bino te alongwa esili atika peuple congolais atika librement penza tozana na problème te alongwa. Voilà, merci beaucoup. Yebisa ene te alongwa na lobinde 100e fois alongwa atika ba peuple wa fananye. Voilà, papa Nabiso, papa Ntoua. Mabe na binonde soki muto alobi message bokomisa kango nyonso te bo triaka bo kataka ba misusu nde. Mais na yebisi bino te komisa oyo alongwa. Na yebisi te alongwa. Papa, mon message au lobby, je crois que Bandeko Bazolanda Biso, Libanda Mboka d'ailleurs basé belé, on dirait qu'il y a un faux 16, bah saisir en gros et puis message au tambour. On n'a pas le droit au 4, on nous a malobé quand même. Même papa Maker toi Bazolanda Biso depuis les États-Unis d'Amérique, ayo ki yo pas ki message na yo. OK. Message on na lobby obo e ko mela bango ti wapi na États-Unis wapi yon sont tout ba yo kango, ba ye bakate Kabila alongwa atika biso, libre penza alongwa atika biso. Voilà, merci beaucoup. Donc déjà là c'est compliqué parce que le peuple congolais qui sont assis qui n'ont pas tokangani ngazati. Oya lingi a continuer na bokonzo yo. Acha peuple congolais à l'aise. Ah moni ko tchane peuple congolais à l'aise té ati ka bokonza kende parce que peuple congolais a souffrir souffrance à congolais et zo continuer. Et zo continuer du jour au jour makambuka ka ba dollar na biso zo mata vie sociale ngweza toujours difficile donc on ne sait pas tout ko le baralisu sou nini pour na ba souffrance à congolais mais au moins pour na marche rendez-vous ezaka lobby ba itinéraire makamunyo so bandeko bazana kini ba yebi ndenge nini lekaka déjà na troisième fois auto sala ngweza lobby depuis le 31 décembre ba yebi ndenge nini lekaka na bandeko nyonso pe ba yebi te sino ezalaka ka regroupement na ba église catholique après messe marche bandi ti ba itinéraire makamunyo so bokoye bango na kati ya messe sino to yebi ke ba infiltrer ba komo côté be na ba messe ba soda ba komo côté pe ba beta bana nzambe mais so bo toucher na bana nzambe moko ko s'en charger
na bino sinon pour na biso penza to yakina esengo mingi ya kosola na peuple congolais ya kwa ya Chibangu to meka un peu ko beta na bango masolo concernant ba élection plutôt ba marche ya lobby c'est vrai ba élection to ko beta tous masola ba élection pour jusque là to éviter ba élection exact honorable déjà expliqué ki biso ceux qui va réussir mission na bango eza na kati ya ba machine électronique ba ela ki biso il y aura élection mais si leur mission eza réussite boromon na paix à neuf élection koza na ngote donc le peuple congolais est en train d'être manipulé na ba niveau nyonso ya vie sinon un grand merci na papa Oaker papa Oaker Maker entre guillemets Oaker toi depuis les États-Unis d'Amérique. Grand merci à Robert Ndambi qui me regarde souvent. Grand merci à Maître Hakim Kabongo, le préféré. Kamionette Mbola descendant Simo Kimbango. Maître Nyon soit Panama. Nazu Susu. Nakat États-Unis d'Amérique. Je vois ma grande famille Pukuta. Patricia Lelo Pukuta. Miriana Pukuta. Timothée Pukuta. Mami Pukuta. Mon beau-frère Chris Kunku. Timothée plutôt. Avec sa femme Jolina Tambo. Ma belle-sœur Delphine Douboula. Ferdinand Mabiala. Mon beau-frère Eni à tous mes enfants. En tout cas, Tantine Rebecca vous aime beaucoup. Nalingabino Mingi, puis on continue toujours au Lingabino. À Jimmy Kiambi, je te fais de gros bisous. Et aussi à tes enfants, à toute ta famille. Et à la famille congolaise. Onyo Sazali Bandamboka. J'ai l'opportunité de regarder la vidéo. Papa Marcel Bikolokolo. En tout cas, Mbo Tenayo Mingi, je te fais des bisous. Sinon, déjà, je vous dis au revoir. Prochainement, d'être au côté, un toko bêta, les sur ma solo est belé. Pe, ma sola qui est ici la raté. Bye.